Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat tosinya nanonsaki bino ke tokutana awa na Stockholm na bandeko na ngai ya Congo moko oyo tozalaki koannonce rencontre oyo bakokaki kosala na bato na diaspora mobimba lelo awa toza na kati ya biro na bango ndenge bomoni wana touti kosala mwa échange botika ete tozwa mwa makanisi na bango parce que des fois ba combat ngoyo tozo sala muto azo sala combat okotuna yo zalaka combattant oui bakate ke ngana za combattant siko bundela kanini ngana za combattant donc ozo mona que moi makambo ezo poser problème mbote bandeko mbote nazo banda na yo comme ça ndena kebo kombo na ndeko ga kombo na nga Michel Kongolo ozana na kacha Congo moko naza secrétaire ya Congo moko. Merci beaucoup. Message nini bino Congo moko bozana ngo par rapport ya situation ya mboka na bino et par rapport ya organisation obo monter na mboka mpai. Bon pour na okende na question na répondre na liboso elo ni biso to salaka. Congo moko ezali association ezo réunir ba congolais nyonso bazana mboka ya Suède et mais tozana siège na biso na Stockholm. Donc l'association est bandie depuis 2008 et que tozo bunda pour nous sensibiliser non seulement les Congolais mais organisation internationale pour la situation ni toi dans le Congo. Donc ils ont ça là au biso Congo moko to bandi to linga changement et na mboka et que batunyo se base place na bango. Voilà na mukuse. Voilà peut-être que na ozonga ipana avant que na silisa. Mbote ndeko. Mbote ndeko Tambo Elizer. Ouais, yo kombo nani? Kombo nanga Georges Kimumba. Monsieur Georges Kimumba bozaki na rencontre milulu minene awa. Tobelela kyango ke bokokaki ko sangana na bandeko mususu. Est-ce que bayaki? Ceux qui bayaki, bosalaki rencontre objectif ezaki ani? Oui, ndeko Elizer tozalaki na milulu awa na bandeko na biso bautaki Belgique, Hollande, Danemark, mais salamaki na kati ya bateau tokendaka nango na Finlande. Objectif yango ezali kaka situation ya mboka na biso ndenge nous sommes dans une situation d'impasse. Alors to solaki na bandeko comment est-ce que biso na diaspora na biso na kati ya Congo moko toki ko apporter solution pour na démocratie contre na mboka na biso pe changement contre na mboka na biso. Ndeko Michel nazai pa na yo lelo diaspora congolaise toyebi ko se retrouver lisuté bino boponi kozwa kombo ya Congo moko. En quoi est-ce que vous êtes différent na ba structure mususu ezali coexister na diaspora congolaise? Congo moko ezali c'est-à-dire déjà comme on a ngozolo balyanyo so Congo moko unité pour le peuple congolais, unité pour la mboka mobimba. Il y a pas le tribalisme na kati ya Congo moko du respect du pays du Congo. Voilà. OK. Lelo ce qui ozo sala lecture. Quelle lecture bino Congo moko bozo sala par rapport il y a état actuel, il y a diaspora congolaise. Bon, diaspora congolaise pour l'instant, on peut pas le nier qu'ils allaient un peu na moi côté pas. Il y a on est tous allés ko lokanyo surtout pour la côte tous se réunir les sous ndenge to bandaki combat liboso. Je crois bien que dans bisunyo surtout dans diaspora tous les ko lobela yango combat et bandaki malamu mais tout comme il y a séparation entre ba diaspora. C'est pour cela on a même trouvé que notre ça la réunion tous allés na ngolé ya les 16 awa tout kutana pour te beaucoup s'échanger tout et bandene ko avancer pour tout combattre où ils allaient coller dans la carte yambo cannabis. Voilà, tozo kende na soka bosangani bokutani bosololi message nini bokopesa na diaspora o ba kolanda bino na bande kopé o ba kolanda bino na Kinshasa. Pas seulement na Kinshasa, na Congo certainement. Message to ko pesa ezali que na moment toza nango ezali sous moment où il y a ba division té moment où ke batu ko swana tout ça ezali ko aso mupaya côté libino na ndako bozuka ata bozali na ba problème na bino boluka bobongisa munguna côté bino na ndako des situations to na ngosiko na mintu na Congo ezo senga que congolais nyonso vraiment azala na bomoko unité
pour nous mettre un peu bouter dehors système autoza nango non seulement individu ya kabila mais système mobimba na batu nyonso bazana parce que on peut pas comprendre que na 21e siècle Congo eza suna état eza nango lelo yango to senga na diaspora mobimba vraiment ba meka ko se ressaisir afin que tozonga sunde tozaki liboso que non soki likambo ezali to sangani to meka un peu ko cha un peu makasi force comme on dit l'union fait la force pour na ko meka un peu ko soutenir bandeko bazana Kinshasa pour na bandeko bazana Kinshasa ou bien na Congo mobimba to senga bango vraiment bazana courage et puis détermination de babandi na ko bima na ba marche yo ba mitikate ba eba que Congo est un patrimoine commun na biso tozali na batu basa kuna tozali eloko moko eza lokolo to na kata ndaku bwana papa atikeli bino héritage jamais bokotika kondima ke yaya moko na kata ndaku na bino asa capare ou bien kanga biloko nyonso koma yaye na sio na ndaku wana o yaya ko kanga biloko bana nyonso ba kotelema mon mto réclamer par nae donc moment tozala ngoza ke to déclarer faut réclamer par na biso moi nyonso réclamer par nae jamais groupe moko ya ba gangster ou bien ba individu so ba utela so côté ni nale ba kangi biloko na mino na ndaku bo vandi petit kimia je crois que les un moment moko OK biso nyonso bana Congo photo telema pour to meka obuté bato na dehors voilà na mukusi. Merci beaucoup to soki ici nazo pesa yo 30 secondes mais soki uzana eloko ko bakisa par rapport ya o bandeko balo non eloko ko bakisa ndenge ndeko di koloba biso na kati ya Congo moko nous faisons un travail en amont surtout sur le plan diplomatique. Nous sommes à 8000 km de chez nous, mais le travail de tout ça, les alliés, pour affaiblir d'abord le régime en place sur le plan diplomatique. Et en plus, nous allons lancer un message à unité. Parce que ceux qui ont habitumbo à nous disperser, en tout cas, Munguna, tu convaincre. Il y a 5 ans, les Congolais sont partout dans le monde. Nous tous, nous puissions constituer un mouvement d'ensemble cohérent, orienté vers un idéal surtout parce que tu ibi que mboka za na pasi et pasi wana tu constater que ceux qui congolais azali koyo kanate pour na kubenga na munguna ekuza mwa pasi yango ka message na lingina pesa ba diaspora congolaise yango wana totika ba division kufinga na parce que nous connaissons l'ennemi qui est là devant nous alors ceux qui to komi biso nyoso to bandi ko bunda entre biso l'ennemi va se frotter les mains et ça sera difficile de chasser Kabila. Voilà. Merci Bandeko Balandi et Sengaki mo entretien wana na Bandeko ya Congo moko. Bisika nyonso tokendaka toluka ka Bandeko ba Congolais bisika bazali pona osolola na bango eza pambate parce que photo changer ka ba moi culture soki ndeko na yo komata il faut matisa ye. Bandeko ya Congo moko bazwa kombo ya Congo moko pona ko sangisa batu sans kokota na ba polémique ce qui andenge nini yango to yaki babenga kibiso to ye na biro na bango to changer na bango to pesipe bango maloba parce que magazine to komi wapi to salango pona ko accorder maloba na mutu nyonso tu oyo akoti ko pesa ide na ye parce que makamango komba oyo okotuna ka mutu ozanani naza combattant yo za combat oyo bakate bon akopesa ta raison mon côté lobi ale to bandi ko fingana ça sert à quoi? Mais moi, je pense que le moment n'est pas, il y a que se tromper cible. Pourquoi on s'appelle combattant? Pourquoi nous faisons les combats? Voilà, Bandeko Nangai. Ma solo, to lingai to solo, lana Bandeko. Merci na Bandeko tout. Au bayambi biso awana Suède. Ezala awana Stockholm. Ezala bisika misus tokendaki. Merci na bino nyon surtout. Botika la branché, kalamingite, Kinshasa, Tokozong. Parce que la République a besoin de nous. Merci.